Salut, shalom, balobi shalom, shalom na famille Libota mobimba partout où vous êtes, balobi famille Libota, oye, babi bana famille Libota, bana ya mama Belvi Kanzila patron na boza wapi, balobi bokota balobi bokota bana mama Belvi balobi nzambe ya Belvi azo yanula babi bi yanonde ezali ya bandeko nanga tokomona mingi bakobela maboma na kumba Belvi mingi makambo nyonso basalaki ya mabi bandeko nanga ekobima balobi sous les drapeaux tozaka na système ya toto Poutine alaki système mikolo ezaka système ya toyo Siko to boma bango siko na prière mikolo to beta mundu kana na système lo sambo bandeko nanga ezo beta ezo bima na poisa voilà balobi o nyoso za ya famille Libota o vraiment za famille Libota solo akokota akosabonner babia akosabonner na chaîne na famille Libota News TV akozala na ko partager vidéo akoliker vidéo bandeko nanga to meli bino ni na mokona lelo vraiment to yi wana bandeko nanga toya koloba kaka de to mixana j'espère que bomoni bomoni o baza artiste na biso vraiment bomoni bango ebele wana ndeza famille Libota babi famille Libota ezala ande bongo tongo zomona famille donc ezelo moko Libota ezala ka bato ebele ezaka mutu moko te po babi musapi moko esokolaka elongi te bandeko nanga ezosenga fo bozala ebele bozala liboki nde biso pena na kati ya famille Libota tozaka toujours liboke nde bomoni kaka miniature dans ndenge ezali vraiment liboke o wana bozo mona déjà to moni papa dako sala Naomi o ezo yinda kaka na film na biso ya sous les drapeaux balobi bandeko nanga tozaka na kati ya sous les drapeaux babi nde sous les drapeaux nde makambo sous les drapeaux nde fait ya makambo bandeko nanga voilà la famille tu es ça analyse de film na biso j'espère que l'obit to sala qui analyse te parce que c'est qui bin na sala rassemblée dimanche nazala vraiment toute la journée dans mon sala yango bomona ka moi samedi nazala moi difficulté ya mission yango no mona profiter ko sala ngona tongo vraiment analyse de film la sixième partie to sala ngo lelo de to passer yango et puis op ya lobby ya lelo pe to ko sala ngo kaka boy parce que nakenda ka musala bande kolanga 2 jours na sala ka samedi dimanche nazana difficulté la famille yango mo to sala live ezate na sali kaka vidéo parce que nazana musala bande kolanga trobi vraiment kalamin te film la peso banda bande kolanga to ke kokota na 7e partie na ka vraiment ko la musabiso nyoso o nyoso za famille Libota akota kinde kota la film bande kolanga film komi tellement kitoko to moni Poutine abimise biso mobile na ada mobile à Poutine est-ce que Poutine a raisonné malamu est-ce que mobile oazo linga Poutine na bolinga solo Poutine lingiti Poutine mutema na ye eke na ngoka epa ada o na kata famille déjà des ordres na kati ada o déjà to kaka melaka diamba donc to ebité ekosuka boni bandeko nanga botela niveau film ezokende donc to na film na bokebi nyoso na lobaki to zala wana vraiment côté Simoté no bujinga pour la film na biso babi sous les drapeaux nde makambo sous les drapeaux nezo betisa batu mutu sous les drapeaux babi to na système kaka ya toyo Poutine occupé soutien partout kaka mundu kibwe soka cho kaka bwe Poutine yo bongo famille ada balingi belvité balobi non ko linga soldate moi sa soldate côté pe kuna mama étoile alingi kaka moi si mususu ya mobile na ya papa Patrick babi si to film o eza matata bandikolanga eza vraiment matata bandeko on a aussi ngala biso nyoso film comme sous elengi film baxi mafuta na bilengi d'ailleurs film depuis première partie avec toujours kana bilengi si to comme la 6e partie bandeko langa yo ono occasion ko kota na film te yo ono tala ta première partie te ou be tala ki o sauter ba partie mususu ba épisode mususu je t'en supplie zonga landa vraiment la boké binyoso landa un titre comme la 6 et puis to kota na 7e partie na biso bandeko langa Tozo kota la 7e partie na biso lelo déjà ekobanda kalaming te bande kolanga tozo kota la 7e partie to
tokota totala na baki tozala wana totala ezaka meilleure façon de soutenir la patronne hein côté kuna toke totali makambo ya papa na so Jani oaza ikona mboka na biso oyo ebembene ezoya bandeko nanga vraiment totali mais tozanga pe te koke kotala film na biso parce que film so ezoleka Poutine a stoppé te azocha film bandeko nanga tozo vraiment miso na biso tocha yango na kacha film parce que ba leso eza makasi na kacha film et embrouiller biso te parce que déjà semaine prochaine tant ba kobimisa corps ya Jani tango kokita na Kinshasa en tout cas ekozala mwa mbilinga peut-être tant musutu kozwa moyen te ya kokota ka moment oyo kotala film to nda film na sona bokebi nyoso bandeko nanga vraiment tozala na pona kolanda film tout ce qui est le côté tout l'épisode par épisode de ça la biso bien ngala ya kaka pona kolamusa biso ba oh non tozotala film te tozona na bolembu to continue distraction Poutine essaie que to focus na film si vraiment oza famille bota ce qui peut nous famille bota solo au côté na film au koyeba film ndenge ezokende évolution par évolution ndenge nga na yebi évolution je vous dis quand naza na musala mais naza wana toujours na zona da film nanga nazaka toujours nazolanda film na kopi otika te parce que eza bilei nanga mokolo na mokolo donc eya lokola prière après prière ezaka film à belle vie losambo après losambo nanga ezaka film à belle vie balobi film orien bandeko nanga tokende kokota tozala wana vraiment film ezokende kitoko bandeko eyesusu na makambo so ekoti na kati ya film bilenge ekoti na kati ya film bandeko nanga bozomona est-ce que bozomona onga nazomona na film wana est-ce que bozo yoka onga nazo yoka est-ce que bozo sentir onga nazo sentir na film ça sous les drapeaux bocha commentaire ceux qui vraiment bino bozo yoka onga nazo yoka ceux qui vraiment bozo sentir la ligne na mona ba commentaire na bino bo lobate loko moko la partie oyo sepela kinango l'évolution de film ezo kende to moni mama na biso le azana kati le kia mama top ezo yinda ndia kuyinda tomoni Aziza kuna Aziza lingi mobile me mobile ya lingete bande kolanga tala bolingo o Aziza zanango ekosuka boni est-ce que papa na biso bisika komi aye kokuta ada na belle vie tomoni na munduki na poche bande kolanga munduki wane ko beta mate parce qu'il a essayé de place moko bezaki tomoni ki belle vie zaki na problème na lokolo est-ce que place na munduki ko beta mate parce qu'il y a lingi na kaka belle vie. Alors belle vie alingi na e ada eza matata bande kolanga ngakuna bande ko kancha belle vie za mobile te mp ki ba je bande ko sala yena na camarade na e mais belle vie vraiment à la type ce qui oui azana mobile ne o ya lingaka pe affaire souffrir pe ka ada alors ba famille ada balingi belle vie te e kusuka boni bande kolanga tokende vraiment kotala film la sous les drapeaux et ça conseil toujours dans la kati et ça na bato sous balingara ba c'est ba militaire te et ça na bato sous moi ça doit soldat ko to lingité te eza musala koza militaire eza musala et ça fonction des fonctions ces alaka en dehors à musala en dehors so kaza libanda ndaku ne azosala musala mais so comme la ndaku à cause une femme responsable ozomona et loko bato ebele baboya kama mama to labi moi c'est soda est-ce que quoi bakocha vernis akocha parfum akoza un sokala sokoto bandeko osomona donc film ezana balé so be vezo tali sepso makambo o plutôt chaka kate o to ignore ka peut-être ezana batebele alinga ka moi c'est militaire te abiba c'est militaire ngana ko kozwa été akozala tout le temps bo akozala ba ko servir moi si mobilité akozala non film la sous les drapeaux et ko tali sepso makambo nyonso wana ba précaution nyonso to koki kozwa okoki ko bala moi si nyonso na fonction nyonso azali ko sala bande kolanga to kota na kacha film na bengi ba soda nyonso ba policier nyonso to ba policière nyonso vraiment bokota na kata film na biso boke kota la film la sous les drapeaux et babi mutu nyonso za sous mibeko vraiment to kota toke kotala et kosala biso bien et kozala vraiment honneur ya famille bota vraiment famille bota na lela bino ya trop na kika pona kolamusa biso vraiment na avec makambo le sur les réseaux sociaux bomona ki makambo dudu soupu eye na lobaki
bato nyonso oyo bazalaki contre belle vie, moto nyonso oyo ayaki koloba mabe mpona belle vie, moto nyonso oyo bapozaki ate question, bapozaki kaka question mpona belle vie ya répondre na ndenge mabe. En tout cas mbano na bino yango bokozwa ya bino parce que biso tobondela la mama na biso. Alors oyo nyonso aluka mabe mpona belle vie akokutana nango bandeko nanga oyo ezaka di début bino moko bozotambola mabe mais bozozwa komba belle vie bozokotisa makambo bino bosalaka bozolati yango belle vie okuti belle vie ebe eloko te omoni nzambe ndenge azoteya bino nzambe vraiment azolakisa bino nini bozosala bandeko nanga toza wana kole nsima te balobi soki information ezali bandeko nanga tokoya kopesa bino tokoya kaka tojali babi famille libota oye famille libota toujours soudée famille libota toujours shalom tala shalom ndenge komi ko bimisa batu tala shalom ndenge komi ko pesa en plein nango tala shalom lelo to komi ko mona bato bazo tambola mabe bato bazana mabe o balinga koletsa batu tala to moni bango moko bakomi ko bima batu msu bakomi ko couvrir bango ok bango moko ndi bazana baza bato mabe bango moko ndi basala ka balinga ko bebisa ba réputation batu lelo komi na ngambu na bango bakomi ko couvrir balobi les salaires du péché c'est la mort yo mto mesana toujours encourager ma bé ce qui est comme million na porte na yo lelo okoyeba ndinga ko sala tende mingi bazangi loko ko sala bazomona loko ba dindisa likambo mais moi ba dindisa ngo exacté pour les gens et comme les réseaux sociaux le quoi réseaux sociaux comme dans au tribunal pour la batu réseaux sociaux comment dans au tribunal et comment bisika batu bakoya ko pesa ba makamba ndaku na bango mutakoya ko bisa makamba foyer na ye mutako sala nyo sur les réseaux sociaux bandiko langa ça fait très mal ozomona bisika batu bazolo makamba malamu batu balingi te batu balingi bisika makamba mabe botala monde ndenge ezokende monde ezokende mabe bandeko langa tokende vraiment toke kokota na film na biso balobi mabe déjà ekoti tokomona ya sorte na sorte ba o nyonso bazalaki na mpona kodéranger belle vie o nyonso bayaki na mpona kotémoigner mabe mpona belle vie en tout cas bakosuka bakobima moko nanu basili te voilà la famille nayaki kaka mpona kosenga biso toke kokota na film na tiki bino bosabone bolike bye.